Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonsoir. Bonsoir la grande famille de Maman BBC. Bonsoir, bonjour Nabino, ici que j'ai Bino partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, n'allons toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, Kota, aimer, partager, et pour ça, la biso bien, makasi mingi. Alors, la grande famille, merci naba message nabino, merci na considération, merci vraiment que mon Dieu vous bénisse. Vous continuez à s'abonner na Mpoïchou TV et ça bien. Vous continuez à s'abonner na BBC Mpoï, to kangisata 30K et ça bien la grande famille. Vous s'abonner, on est déjà une famille. Vous s'abonner, vous soutenir et ça bien. Voilà. Mpoïchou, vous s'abonner na chez Mpoïchou TV, vous qui devez vous abonner. Malgré mon salaire, ça vraiment na nebandeli, mais bino bo s'abonner nano, ya motu yeza nano bo s'abonner parce que plus beaucoup s'abonner, de beaucoup pesa pe biso makasi wana ya rosala eza ebele vu que notre zana na musala ya promotion, alors il faut nan to push promotion au mona ki promotion ilala ki muke pona makamwa matanga oyaki ba jaloux balinga ba profiter biso na désordre balinga ba profiter biso na désordre alors yango to yaki to telemaki to bi non to telema to bandeli promotion et Dieu nous a fait grâce ba billet ezote kama et ndenge tozoka ba billet déjà ba place mususu ba bande côté ka ba billet ba place mususu ba billet déjà ici. Alors c'est déjà une bonne chose. Ndenge to la mukaki après makambo matanga oyo je crois to côté les maisusu pour la promotion déjà nzamba zo sunga et qui est déjà bien plan au diable la sala qui wana déjà déjà na échec et vraiment na échec vraiment famille libo tabo komelanga na ba commentaire belle vie ou rien, belle vie ou rien, belle vie ou rien, Poutine ou rien, belle vie Kandi ou rien, belle vie Kandi ou rien. Beaucoup de commentaires. Voilà. Beaucoup tout dans maman BBC nini sous na ba grâce mbinzi sous na ba Poutine. Ce que tout ça ndé nini. Poutine ndenge zawana ye kombo na ye par-ci par-là. Tout ça ndé na yo kinanga kuna kombo Poutine pe bimi kuna na sa ndé ni. Na na ngote. To lo batango azana no vivante. Il faut to loba. Il faut to loba parce que za babilo ko mususu bandeko to vandela kango kimiate parce que mokili yo mona mokili zo yoka. Beau aimer, beau partager. Ma bébé c'est nini sous grâce mbizi sous kuna na Poutine et biso sto bi ke no grâce mbizi azana matanga mama na akufaki a to eki sous ba komi ko balukile ba bi ke no mama na akufaki te bo wana nga na okota na nga kuna te ba rando na bango ba mimaka sur les réseaux sociaux façon komi ko memela bango et bikaka bango moko ya bayeba ba benda siko kama yele parce que façon rando wana ba rando na bango ba yaka nango vraiment na moni que non c'est trop ridicule muto akufeli mama mais tala ba niveau e banjo kendele alors boko tuna mama BBC nini bandiko na yo kikuna tango grâce mbinzi mama na akufaki elle a besoin ya aide vu que hier moko aza loboko moko na famille soit disant que non na famille muto abonga ezaka kaye matanga bazotalela ye bandiko akomaki koluka batu par-ci par-là o bakosunga ye na koluka batu o bakosunga ye kombo po ya Poutine ezaki na kati parmi batu oya bandai koluka basunga ye abandai pe koluka kombo ya nani numéro ya nani ya Belle Vie Poutine po asunga pe ye
nga na lobi kaka o na yoki boza na chela bino boyoka sikoyo bokoyoka pourquoi maman BBC a saleli yango analyse. Je vais vous dire pourquoi na saleli yango analyse. Boyoka 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 bino moko na katika place na mukende place yango ya mutuya. S'il te plaît. Arrivé à Sarah, au copier un numéro à Bellevue. Oyoki? S'il te plaît. Arrivé à Sarah, au copier un numéro à Bellevue. Na obandela ngo. S'il te plaît. Arrivé à Sarah, au copier un numéro à Bellevue. Na bandeli lisusu. S'il te plaît. Arrivé à Sarah, au copier un numéro à Bellevue. Na tango apasi baluki Bellevue. Lelo to solo là, to ça l'analyse. To ça l'analyse nga maman BBC na loba toujours que non na finga kate na côté les ba antivaleur après côté les ba antivaleur na pesa kana nga conseil eza na tango apasi muninga zaki na besoin azana besoin aide na batu oyo bayaki na esprit na ye eza batu oyo ye moko ayebi ke no mutu oyo asungaka po toyebaka bandeko toyebaka na lorsque boza na kati ya société o balobaka ke no vie sociale toyeba ke no oyo akabaka te oyo kosenga na oyo ye te po akopesa te ata aza nango pardon aopesa na ye te toyebaka mais lorsque ye azwi matanga mbala moko na esprit na ye Bellevue akabaka na benga Bellevue akomi osenga numéro ya Bellevue toboyi te. Le problème c'est quoi? Bellevue sur les réseaux sociaux aza mal aimé na communauté na biso malgré que no Bellevue asalaka musala o bato bazo sepela nango. Bellevue kaka na kosunga na ye wana memela ye ba problème asunga ba problème asunga te ba problème siko omoni tango ye grâce mise aluki numéro ya Bellevue c'est-à-dire que non ba monaka ba yokaka mais bitumba Bellevue bakotaka te bolamu eza kaka malamu eza kaka ke non era pasi boluki mutu mais era pasi ya moninga boluka mutu te yango moni moko na sepelaka na Karine asala nini ozana nazobenga ngai awa bozolanda la grande famille yango bomoni nga na sepelaka na Karine parce que azalaka mutu moko soki likambo eza sur les réseaux sociaux elle fait la part des choses pour abima ta pour une fois abima pour na koloba pété trop c'est trop Bellevue wana aza congolaise aza rwandaise te congolaise a rwandaise te peut-être que non azui likama Poutine pardon et make sense et non pas lorsque tout le monde a kata batu bino bozana ba privilège bozana nete ezana ndenge ya mabete la grande famille ezana ndenge ya mabete tozalaka vrai tolingaka mutu te kaka pona keno akabaka soki akabite tala lelo bitumba Bellevue aza nango Bellevue aza na bitumba tina bato asunga lelo babalukela ye bato mususu pe baoloba keno ma BBC Bellevue aza lisusu na biso lokwa kala te po anini bato bablesse ye mingi biso ba innocent pe tokweli libabe wana pona bato mitema mabe basungi bino mutu akosala nde nini mutu akose retire bola muzoba. C'est-à-dire que non, grâce Mbizi, na matanga mama na ye, le fait azo lukaka taka matanga osfo kita na Congo. Parmi liste ya batu o ya pointa ki keno muto ko kiko sunganga Poutine azali na kati. Bino moko boyo ki ndenge azotuna est-ce que ko sunganga numéro ya Bellevue? Skonga souci na ngeza kaka ou encore regret na ngeza kaka keno Bellevue ndenge azawana aleka na ba situation ebele ya mabe sur les réseaux sociaux. Tout kala ta jamais koyoka ya lobi ke non bandeko botika ta bolokwa ndenge Karine asalaka moko Karine abimaka
oyoki mpenza alobi Karine abimi mpenza Bellevue wana aza rwandaise te aza congolaise. Communauté congolaise botika makambo osala basombaka te esprit ya mutu na ndenge wana ke era mutu alikaka na bapasi na baproblème mata kita obino peut-être boza pe na monopole ya keno bobimi pe bolobi te botika pe kindoki wana botika pe comportement wana botika kosalela yango te mais era pasi nde bolobi keno boluki ye eza juste conseil na pesi eza conseil moko en général eza pe kaka ya grâce mbizi te eza pe biso bato ya mokili bandeko ngai relation mingi nga nazalaka na nga ta na eloko te nde naza boye nazalaka na nga mobola teti nga nazalaka na nga mobola teti ndenge bomonaka ngai awa mais so okutani na bato bozomona mpenza bino bato baolinga bato baosala na barelation mpo amoni keno oyo oza nango okolibere so oza nango te abalukeli yo abosani ata na moma wana yango tozomona yango epa Bellevue azolekana na basituation ya nini bomoni kaka na matanga ya Richard. Donc il fallait ebembe epola, il fallait corps epola. Or ce qui peut corps epolaka engoza kaka problème isusu na kombo na ye. Ce que tu veux rater mokili elukaka nini mokili elingaka nini. Bolamu na ye ya kosunga bato azozo ba retomber nango na azozo ba retour nango na ndenge ya mabe asungaka na ye bato bao bazwa chance asunga bango bao pe bazwa chance asunga bango après baye kofinga ye baza bao pe bafinga ete baza mais la majorité o lelo oyo tomona bango batelemi balobi mabe eza bao pe asunga message nini fort oh peut-être ata grâce bizana bimisa taboui na ebité soki bino boyebi banani famille libota na ebité nga penza pe nalandaka na nga grâce mbizi penza te nalandaka na nga penza ye te na ebité soki abimisa message moko po na Bellevue na ebité mais on a nayebi ka Karine nayebi ka Karine na bimisaka moko abimaka ya lobi mais grâce business ka koyoka te mais aka nde na uti koyoka audio na ye azoluka numéro ya Bellevue po asenga soki lisungi vi ke mama ne akufi je crois boyoki audio na tie wana abanda ye koluka esalika nga bien ya koloba ke non Bellevue mpe aza na rang ya bato oyo basungaka batie na kati. C'est où la vidéo? S'il te plaît. Alloté à Sarah. Au copain a numéro à Bellevue. Boyoki S'il te plaît. Alloté à Sarah. Au copain a numéro à Bellevue. Boyebi ngongo ya grâce mbinzi. Boyoki. Abana koluka numéro ya nini na ebité so pe bapesaki so bapesaki ete tomoni kuna ba monter bimi kuna ba 7000 ba 4000 bimi kuna bapesi ye pona matanga. Franchement réseaux sociaux nga moko elekilanga nde na omona bandeko basi faso bazo fonctionner na réseaux sociaux moto akufi rando moto akufi aza na makasi ya komata na ba live moto akufeli moto akufeli aza na makasi ya komata na ba live moto akufeli aza na makasi ya rando
muto akufeli azana makasi ya ko répondre bato bazo sa ba live na kombo na ye muto akufeli donc na omona on dirait soki ya mvutuma moko boye se lati batu mawelongwa bato na mitema franchement la grande famille evenema ezaka moko evenema ezaka moko ya le 29 bevi kutu pe na miniti okutuko aza trop prise na likambo yango ya le 29 aza trop prise na niveau moko pas comme possible a bozolukaka nimero na ye bino koto bozosalaka barando mpona ose réserve kaka mpo nazolinga oloba nazose réserve kaka po biso ntango to nazose réserve kaka mpo ntango babebese balobaka omonaka mpe ekendaka mpa oyoki kuna mpe bazwi yango maloba baki oyo kosalela yango mpe émission tokomi obatela monoko oyo Poutine na minute aza trop prise na makambo ya le 29 parce que bandeko toyebi keno evenema ezaka moko ya le 29 nayebisaki bino keno bosupporte biso lelo toza déjà le 17 lelo le 18 lelo le 18 siko jour J-11 donc totikali na 11 jours lobi 10 jours c'est-à-dire na minute okutuko Poutine aza na besoin ya baappel moko ya buzoba te parce que na minute bakomi baosala répétition na salle kuna na minute bazosala répétition na salle kuna na showbase boyebisanga donc na minute oyo tolukela mpe yeba problème te evenema eza kaka moko ya le 29 ba t-shirt pe ezotekama deja ba polo ezotekama deja nayebisaki bino keno ba polo eza deja kuna na nani na restaurant nayebisaki bino keno ba polo eza na restaurant nga mama BBC nazoteka ba polo te ba polo eza na kin bato a poto nazoboya il faut siko kosola peut-être na bato a kin soki moyen eza basolola ata na bato a poto quelque part wana ki ata na restaurant ata na ate pa mutu bapolo mosusu ekita na poto na France bato a France basomba parce que nazo moyen na benga bato akini eza te parce que na ko perturber ba programme alors bato a poto peut-être ba o baza na chance que no batindi ba mbongo na bango na bakini basombeli bango parce que après le 29 peut-être neto ki oloba ke non batinda ta ebele ata 50 batindeli ka bato a poto bakoyebisa bino place oyo bokoki kokende kosomba mpona ozwa bato ebongo biso bato a poto tokozwa ndenge nini na miniti o moyen tosala programme oyo toyebisa bato akini bosala boye mpona bato a poto basomba ba t-shirt te parce que le 29 eza nanu lobi awawa tokoki komixe bamakambo te alors soki boza na facilité ya keno moto aza na kini asombeli bino bapolo eza deja bozela na tshela bino bapolo yango wana bomona bapolo yango ndenge eza bozela bandeko wana eza bapolo oyo baza na besoin kolata bapolo jour à le 29 bapolo eza na restaurant ya Bellevue TV bino pe bato ya diaspora soki boza nango besoin botindika bafamille na bino basombeli bino soki baotindela bino batindeli bino bapolo deja eza ready yango wana otango na banayebisa bino keno bapolo yango wana eza ready c'est juste à $20 polo ezoya na chapeau $20 alors bosoutenir bandeko bapolo yango wana oyo aza na besoin polo ya oloba na olata na nga polo na ngai na mwa ketch na ngai ya Alexandra na lati na nga wana na ke na showbiz kaka yo nga na kozwa oyo ya pembe oyo na bleu oyo na noir na kozwa nango 2 yes bozo comprendre la grande famille alors bokende ko soutenir bapolo déjà ya famille Libota ya Bellevue Télévision yango wana ya famille Libota ese bimi yango wana alors bo rapidité boki osomba eza na Bellevue Télévision na restaurant ya Bellevue kuna beaucoup tango c'est juste à $20 voilà la grande famille je crois boyoki eloko na lobeli bino grâce Mbizi
na liste ya bato oyo ya visaki ya koloba keno asenga lisungi Poutine na biso pe azalaki abandaki koluka numéro ya Poutine. Alors touti kotala 5e épisode 6e hein? Totali ba épisode na biso na monene 5e épisode et puis 3e épisode na mission de service. Nzambi na bomoi bandeko. Film na biso ya monene nakomi oyokela lisusu Da Costa mawa namoni déjà ndenge bakonyokola ye. Moi je me suis dit na lobi que non peut-être ba fille bakondima mama bango te lokwa baza ba enfant chéri ya papa. Mais tant kaka ba réaliser que non liquidateur lelo so papa bino azate likambo likonda liquidateur oyo eboma makambu liquidateur oyo ba faire voir bango mama bango intoxiqué bango te alobeli bango kaka vérité. Mama Ani alobeli bana na ye vérité oyo eza Linda na Elena nde aza mwana moko so pe ndenge nini et voilà bomoni kaka ndenge pesaki wana. Et c'est que moi j'ai vite compris nga na comprendre ndenge makambo ngo ezokende parce que nani Turbo ndenge aboyi makambo ya keno mbongo ba bien ekende pa Linda bandeko tozana bino awawa. Da Costa aza mwana ya Turbo abimana mwasiana ya liboma mbongo ya Turbo eza ya kisi. Je vous dis bomoni ba papa na bazana na ba kisi wana ba yebisa bango keno bokene kobima na bato maboma nde yango oyo nazana bino wana yebisa bino attendons voir non totala nano siko okyo kobima na muto liboma o peut-être azaka pembeni ya quartier na bino na zemi ya bongo pe zemi rataka te ya bongo zemi ekotaka kaka ya bongo zemi ekotaka kaka rataka te parce que à la logique des choses akoki ko pesa confiance à 100% bongo te, c'est-à-dire que non Da Costa aza mwana na ye maintenant innocente mutu aza ignorante eza nani eza mama Ani parce que mama Ani a yebite que non Da Costa aza mwana na ye nga na yebite non loba kaka mama Ani nde sikwa ko ya ko sutuka mama Ani nde ko ya ko sutuka to ko yeba siko yango nazo senga bino la grande famille tozala wana na Belle Vie télévision to kende kotala film kitoko yo toki otala film kitoko yo événement ezaka moko ya le 29 botala film kitoko tozotala sikoyo boza na bakini bo rater événement le 29 ozala ya koluka ba film boye kitoko tozotala sikoyo oza na bakini o rater showbiz wallahi ndeko nango oza ya koluka ngana koloboza ya koluka au nom de Dieu. Film ka ne to ta non ka ya monene to tika no ba film nyonso totali kaka bonene faka façon zo kendeli sikola ba kino na showbiz le 29 o raté oza ya oluka oza ya oluka oza ya koluka. Il va même jusque il y a qu'on désigner Da Costa comme étant le liquidateur après sa mort et même de son vivant. Donc, Da Costa va nous gérer alors qu'en réalité, c'est toi. C'est toi qui dois prendre toute cette charge. Et voilà, tu as posé la question, je vais te répondre, mais je ne veux pas d'autres questions. Écoutez, comprenez et obéissez. Afin que nyonso o ezaya biso. Da Costa, c'est un enfant. Ongana Lokota. Nous étions à Matadi. Tobalana na papa Nabini, on n'avait pas encore d'enfant. Là où nous habitions, il y avait une folle. Oh, comme ça, était tombée enceinte
et puis avait accouché d'un garçon. À chaque fois quand je passais place Folangwazaka, j'avais des remords, j'avais très mal de voir que c'était un beau garçon. Oh, il y a Zaki Fanda. Voilà un enfant qui était élevé par une folle. Comment Bakoka Ozala. Et donc, dans mon thème Mounanga, j'avais compati. Et j'avais demandé, c'était compliqué, on ne pouvait pas arracher mon amabo comme Talibo Mawana. J'avais demandé de l'aide. Il y avait une voisine et puis un garçon, un voisin là, qui m'avait aidé. Jusqu'à ce que tout ça qui n'y a ce toboto là et moi dans ma bouche comme Talibo Mawana. Et donc, j'avais commencé à élever cet enfant. Et cet enfant, c'est Dacosta. Je ne voulais pas en arriver là. C'est votre papa qui ne veut pas comprendre, qui ne peut pas dilapider Nyoso Oiza Bisso en donnant la responsabilité. Maman, s'il te plaît, vas-y doucement. Tu me donnes trop d'informations. Vous ne comprenez pas. Parle quand même des dates. Maman, s'il te c'est plaît. notre frère. Vas-y doucement, s'il te plaît. Si tu as fait quelque chose de mal, tu peux le pardonner, s'il te plaît, maman. Au moins, les Bouzoba. Tu vois ta naïveté. Tu vois. Maman. Pleure. Pleure aujourd'hui. Et demain, ton Dacosta au Kenanioso. Degré à film Oyo. Degré niveau ya film komeli ozana bakine o raté showbiz. Waouh, Belvi Kandi, ma fille, bravo à toi. Pen équipe na nyonso oyo bosangana kapana ko sepelisa biso. 7e anniversaire, il y a Bellard TV. Na showbiz, Mekozali Kambo. Le 29 mars, na showbiz. Na ko invité batu nyonso balingaka théâtre. Théâtre ya solo, ya bosoto te. Boya na showbiz le 29 mars. Boya kota ba star na bino. Bato yo bolingaka. Bato ba sepel sarabino. Bato ba pe sarabino gaieté. Bonne humeur. Boya komona bango na showbiz le 29 mars. Mbonzu na mbonzu. Phare. En live. Bon, comment on a star na bino na showbiz le 29 mars, bon, il y a épelé, bon, soutenir. Donc, on a bino moi si, moi na biso, Belvi Kandi, la patronne. Mokako soa. Et où t'es pas un papa non à Londres. Icône ya mboka. Qui pensait que papa l'obé. En ce bougara. Bon, il y a le 29 mars, ouais. Le 29 mars, na showbiz, bon, sepe la, d'abord, artiste abino, on va sepe sarabino, on va lingarabango, bon, mon abango en live. 7e anniversaire, il y a Bellard TV. Belvi Kandi, ma fille chérie, you are the best. Sikoyo, papa Turbo, peut-être wana, kaka, parce que bandeko ezaka facilité. Hein. Moi na kaka ya mutu aliboma boke ne kaka bozwa bolo bake no tobokola. Bandeko, to benda bilili. Belvi ki tu es o. Oza nani moi soyo. Bino batu bozana bakini wana ngata soyo nazana maluku. Le 29 na ozanga te. Fara boina Poutine na showbiz. Te. Hey. Maman ni likamwa liquidateur e bomi fait parlant de ce que tu ba vérité. Mais Belvi aza suka na mwana.
moto akobebisa makambo eza nani? Mama Étoile. Mama Étoile. Mama Étoile ya yebi kaka keno asunga bango kozwa mwana pona kimukulukulu na ye. Basenga ye kaka ede. Ndazwa mwana apesa me atikala na secret. Siko kotikala na secret wana mobomi. Yaza mama d'Acosta te ya sunga kaka ya koloba keno akene pa mutu ya libomana azwa mwana. Siko mama pardon mokilo toza bandeko il y a des problèmes na kati ya baba couple po tirbo na mama nini ezwaki bango kaka nini convaincraki bango keno bazwa mwana na bazwa d'Acosta bazwa mwana pa mutu ya liboma nini convaincraki bango bota niveau yo vani bazoteka babiye kuna $10 ya showbiz. Ok, ko vive événement fara. Linda Bendi Bilili, maman a coaché tu fais ça, ok. Elena, il est temps pour toi de grandir. Grandis s'il te plaît et concentre-toi. Reste concentré. Je vais maintenant t'expliquer étape par étape. Elena, D'Acosta n'est pas notre frère. Papa l'a nommé liquidateur. Tu sais ce que c'est? Voilà, attends, je t'explique. Je vais prendre un exemple banal. C'est une personne à qui on a donné la clé du congélateur. Tu vois le poulet que tu aimes manger là? Parce que toi tu aimes manger la viande tout le temps, n'est-ce pas? Tu vois maintenant toute la viande que toi tu aimes. On a donné cette clé là à D'Acosta. Avant, tu allais apprécier que D'Acosta ait la clé du congélateur pour que toi tu puisses manger la viande parce que c'est ton grand frère chéri. Maintenant D'Acosta c'est pas ton grand frère chéri. Si papa meurt et si maman meurt, D'Acosta ne te donnera plus la viande. Tu ne feras que manger les légumes. Ah, tu es arrivé. Non mais attends. Maintenant, pour que tu puisses manger la viande toute ta vie, on doit rejoindre le compte de maman. Cela veut dire on doit tout faire pour que D'Acosta n'ait plus la clé du congélateur pour que tu puisses manger la viande. La viande fraîche que tu aimes. Le poulet. Les frites. Tu aimes les frites, non? Avec la viande de bœuf, le piment. Tu vois tout ce congélateur là, c'est D'Acosta qui a la clé maintenant. Alors il est grand temps pour toi d'arrêter de pleurer, d'arrêter d'avoir pitié de lui. C'est moi, c'est un psychopathe aussi. J'ai toujours su qu'il était fou. C'est comme maman m'a dit que sa mère était folle, que j'ai compris. C'est un psychopathe, c'est un malade. Regarde ce qu'il nous a fait subir depuis qu'on est petite. Il est sûrement qu'il est bipolaire, sûrement qu'il est schizophrène. Un malade. Un obsédé. J'ai toujours su qu'il avait un problème dans sa tête. C'est normal. Quand on m'a dit que sa mère était folle, j'ai compris ses agissements. Oh mon Dieu, on nous a mis entre les mains d'un pervers narcissique. Il est grand temps que tu puisses prendre conscience de cette guerre. Fini les D'Acosta. Le matin, tu ne le salues pas. Il te salue, tu ne le réponds pas. Si je t'entends le répondre... Non, si je t'entends le répondre, Elena, tu sais ce que je vais te faire. Pense à la viande. À chaque fois qu'il va commencer à te parler, pense à la viande. Reste concentré. J'espère que tu as compris. J'ai compris, mais je ne saurais pas l'appeler D'Acosta tout d'un coup comme ça et puis tu veux que je commence à l'appeler D'Acosta. Les frites, la viande, les poulets. Et puis s'il restait avec l'héritage, ça sera avec sa copine là, Kenny. Voilà, c'est Kenny qui va manger les frites, la viande et le poulet. Okay. C'est Kenny. Tu vas partager ça avec Kenny. Affaire raisonner, c'est l'équi. Un exemple mort terre à terre. Soso yo linga kolia wana. Lelo soki papa akufi. Siko clé à congélateur o tokena kozwa soso D'Acosta na kozala nango abando pimela biso. Siko yoka siko leki Elena. C'est-à-dire abando ko enjoy yango na mwasi na ye nani? Mwasi na Kenny, yes. Awa esili D'Acosta esili pona ye. Mbala moko linda changer attitude. Ba respect bino moko boyebi respect o ba on ko pesa yaya grand frère
mon fils aîné. Bon, moi, je suis au titre Nabiso. Bon, le non, maman bébé solo. Mon fils aîné, titre est mon fils aîné. Et ça mon aîné, pardon. Mon aîné. C'est-à-dire que non, Papa Tirbo, son aîné est d'Acosta. Tout l'andande titre, ngana solo bananga titre. Titre balobi mon aîné. C'est-à-dire que non, aîné à Papa Tirbo est d'Acosta. Tout décortiqué, kolana nini, na titre. Mon aîné babote na mutu aliboma. Siko commerce akena ko bima na mutu aliboma. Nini etindaki yake no bima na mutu aliboma. C'est-à-dire ba montant wana ba lar wana eza ya bakisi. Tozana bino awa. Bon aimer beau partager. Le spectacle aux chanteuses. S'il vous plaît, achetez déjà les billets. Ne manquez pas. Il y a des surprises. Franchement. Déjà, ma billet était comme un peu tout ça m'a dit. Ma billet était comme un Pour ce que tu as Myriam wana, Myriam ana, il faut délivrance. Bikota kota na bizambi nzambi. Problème est mon aîné. Vous comprenez de la grande famille. Alors, toke siko, tokangina nous parenthèse la film na biso ya mon aîné. Toke siko na Candy Star. Lelo totala ki troisième épisode na biso na Candy Star na titre ya mission de service. Na mission de service wana bandeko. Ah, daili mawa yango nga nazotuna. Siko ye ada. Ozo ndima koboya mwasi na yo, o maltraité mwasi na yo, ba bêtise nyonso nozo sala. Po na copine na yo ya kala, oyo déjà assis à Bali. Bandeko. Boyebi ke non, likambo wana ezalaka trop na sa moyo yo. To landanan. Je supporte plus être trop loin de toi. Mais tu me manques à chaque fois, on a quelques minutes, des fois on n'est pas à l'aise. Tu sais que je t'aime. Je sais très bien. Non mais je... Ouais. Chauffeur? Ouais, bien sûr. Salut madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Je peux? Bien sûr, mettez-vous. Ça va? Oui, non, je vais bien. En fait, je suis en train de chercher mon mari. Il n'est pas là. Qui ça? Votre mari? Enfin, je sais pas, moi je suis en train de dormir là, vous m'avez réveillée. Papa Joël aussi n'est pas là. Non, je suis seule. Sûrement il est parti acheter quelque chose au pain, je sais pas quoi. Ah d'accord, excusez-moi pour le dérangement. Je vais voir ailleurs en fait. Ah d'accord, cherchez peut-être à la rue. Je sais pas, sûrement il est dans une boutique. C'est pas grave, merci beaucoup. D'accord, je suis ravie, vous venez rarement ici. Ah vraiment? Qu'est-ce qu'elle vient me chercher? Elle est rentrée ici? Ouais, je suis. C'était quoi? C'est quoi? Elle vient te chercher et tout. Elle m'a cherché comment? Elle peut me chercher ici? Je sais pas. Elle t'a vu On va entrer voir ici? un peu, peut-être pas. Attends, je sais quand tu sors. C'est quoi ça? C'est quoi? Écoute bébé, je lui ai dit d'aller te chercher, je crois, à une boutique là-bas et tout. Je peux en profiter. En profiter quoi? Tu descends, tu te caches dans les toilettes des visiteurs en bas. Les temps qu'elle monte. Qu'est-ce que tu racontes? Les temps qu'elle monte, après tu sors. Va te cacher en bas. Franchement, je vais te parler. Tu m'as rejoint parce que tu veux pas, tu sais. Malade. Tu m'as pas oublié, je t'ai cogné, attention, je t'ai cogné ici parce que c'est là-bas remarquable. Je peux te cogner par toi, donc plus te cogner d'une manière agréable. Qu'est-ce que t'as bu là? Je suis. Ça devient dangereux, hein?
Bandeko Kindumba pema, Kindumba pema, franchement. Davina azani na mobali na ye, Ada déjà ça na mobali na ye, bah j'ai au penza, franchement. Siko Ada eloko epesanga kanda andimi siko kokoma violent ou encore andimi kozala insolent na foyer na ye pona mwasi o ya bima na ye mais akoma mwasi ya mutu keni pe songi lobinga yo yenda lobi keno akotika si matin asasi bandeko eza mission de service na Candy Star bokene na Candy Star toza na film na biso to tala kuna mission de service. Kenya baby seli nani Davina tango akutana na nani na Ada mutu aliboso abetelaki lisolo ezalaki nani ezalaki Keni metasko Keni ninga balukeli ye ake koyebisa mobali na ye yemba na moko pe abandi ko bipe botala niveau sko ya lingi abima sko na mobali pardon na obanga mokili Ok. Sinon ça va? Oui, ça va. Ok. Alors, ça s'est bien passé ta journée? Ouais, ça va. Et la tienne, j'espère que ça va? Oui, très bien, sauf que je me suis un peu ennuyée. Je vois que j'étais là toute seule. La minute était dans les courses. Excuse-moi s'il te plaît. Je comprends rien, il y a assez de la place pour tout le monde, je pense. Non, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu sais, il y a des langages que tu peux quand même comprendre. Je me dirais, avec mes actes, tu peux quand même comprendre. Attends. Oh, calm down, qu'est-ce qu'il y a? Reviens sur terre quand même, qu'est-ce qui se passe? Non mais tu me touches. Attends, je suis marié, je suis le copain, pardon, le mari à ton ami, à ta sœur, celle qui t'a accepté dans sa maison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me touches comme ça? Tu penses que tu es marié. C'est dans ta tête, hein. Et moi, si je m'approche de toi, alors moi, c'est vraiment pour t'aider à surmonter cette injustice de la vie. Parce que je trouve que la vie est assez injuste envers toi. Écoute, je suis bien comme je suis, je n'ai pas besoin d'être honnête. Tu as peut-être besoin d'une autre aide parce que, bon, c'est pas vraiment une aide comme telle, parce que je sais quand si tu quittes ma maison, tu peux te retrouver dans la vie, il n'y a pas de problème parce que moi je ne suis pas ton Dieu. Mais laisse-moi te dire que je n'ai pas besoin de ton aide. Dans ce sens-là, je n'ai pas besoin de ton aide. Et oui, si ta sœur rentrait maintenant là, tu sais bien que ça ne va pas bien se passer après. J'ai pitié de toi, hein, parce que des hommes comme toi, il n'y en a pas. Hein. Mais bon, c'est la vie. Et nous, les femmes, on est bizarres. Les femmes sont bizarres. Très bizarres. On peut... je ne parle pas de moi, hein, moi je suis l'exception. On est faites. Elles sont ces genres de femmes. Elles peuvent te tuer sans que tu ne t'en rendes compte. Comme c'est le cas pour toi, avec ta femme, la vie. Tu vois ton voisin, Ada? C'est pas mon voisin, c'est mon frère. Ok, ton frère, ton voisin, en même temps, bon, bref. Tu as déjà remarqué ou prêté quand même attention à ses agissements vers ta femme? Ou vice-versa? Moi, par exemple, j'ai connu Ada, j'étais en G1, hein, et ils étaient fiancés. Attends, je comprends bien. Tu me parles de Ada? Non, calme-toi, Joël. Oui, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Ada, Davina, ils étaient fiancés. Et tu vois ces genres de couple où tu connais comment ça se passe? Où l'homme peut battre la femme et voilà. Et Sili, mbutu koti na mariage ya bato. Siko bandeko. Tokene kotala. Suite kozala ndenge nini awa Joël ayebi ke non. Davina azobima na nani.
na Ada. Ada zalaka copain na ye ya kala. Elena pesa babyseli penani. A babyseli nani Linda. Et pas Vini. Vini a remettre mbongo nyonso. Aboya sokoli maboko. Elena ke ko informer. A joué kaka un esprit à Elena. Ya koloba ke non. Linda zo bimana chef. Linda zo bimana chef te. Tala ndenge Vini ako gâché vina e kaka boye. Pona jalousie a master na musala. Linda zo bimana chef te. Bandeko biso nyonso tobanda kokanisa bon. Attendons voir ce qui pas ko bimana chef. Mais présentement là. Linda zo bimana chef te. Linda tango a voyagé qui na chef te. Mais Elena mutema mabe tala ndenge ake ko bebisi la muninga. C'est grave, hein, bandeko. C'est grave. Il y a une réalité qui marche dans des sociétés, dans des entreprises actuellement où il y a les autres patrons qui disent consommons société. Les professeurs consommons université et tout et tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire il y a chaque employé qui sort avec une fille, qui a une copine, deux copines, des patrons qui... Je sais pas, dans votre... Ah ok, si je comprends bien, tu insinues que moi je sors avec le patron. Non, c'est juste question de savoir comment mais ça papa, évolue là-bas chez toi. Aussi. Comment je vais sortir avec le patron? Les gens qui sortent avec le boss, ça se voit. Ce sont des personnes qui sont tout le temps privilégiées. Ils sont tout le temps entre deux avions. Ils changent de maison. Tu dors, tu te réveilles comme ça. Poum, elle a une nouvelle maison. Tu dors, tu te réveilles. Elle fait des voyages d'affaires. Et voilà, les personnes qui sortent avec le boss, tu n'as pas besoin de le dire. Non, c'est peut-être c'est ce que les autres personnes pensent. Mais moi, je pense aussi qu'il y a des personnes qui sont intelligentes, qui sont capables, qui vivent avec ce qu'on appelle méritocratie. Donc des personnes qui méritent leur salaire, qui méritent tout et tout par rapport à ce qu'ils font. Tu ne trouves pas? Papa Vini, je suis licenciée en informatique de gestion et programmation. Ok. Ta femme est venue après moi, n'est-ce pas? Mais quand tu me vois, je figure vraiment parmi les gens qui sont privilégiés. C'est la même voiture depuis la nuit de temps. La même voiture que tu me connais avec depuis. Mais d'autres changent de voiture tout le temps. C'est ce que je vous dis. Oui, tu as raison de parler des boss qui draguent leurs employés. Oui, ça va maintenant s'en plaindre dans des entreprises. Mais moi, je suis très bien. A baby c'est Linda. Na sa moi oyo tozoyeba te tovanda na banani, tolia na banani, tosala nini, o se confier na nani. Elena nyonso wana kapo baby sa relation muninga. Siko Vini, bolanda Vini. Siko Vini na miniti asokoli ne maboko, aboyi na ye. Or Linda na miniti oyo, aobima na président, soki président, na chef na été. Attendons voir. Est-ce que ça a solo to eza lokuta? Attendons voir. Elena siko tango azo baby sawana. Na bulu nini? Vini asali jet d'attrape. Yepe siko akoti na jet wana po baby selaka muninga. Or rien da ko perdre. Ko perdre eza Vini. Yango na bandeko nazo senga bino bokile kotala film na biso ya mission de service na Candistar. Toza na ba film mibale tozo tala. Donc toza troublé koto yo mutu pasi koto d'Acosta mwana mutu aliboma. Mama Ani akonyokola ye na niveau moko. Mama Étoile soki akoya koloba vérité tozo yeba te. Yango wana nangana bino bandeko tozala toujours focus kuna tokende koyeba vérité. Na ngambu koto na Candistar na mission de service. Awa Joël ayebi vérité. Kenya ayebi vérité. Siko Davina petango bandeko nzambe na ngai camarade nini oza na ye. Camarade. Ye Davina tango bandeko yebisa Keni keno bakutani isusu na Ada.
ya kanisaki ke non Kenya ko sepela ye pe ko célibataire koto yo donc yo sauter pas ada nga koto na kobeta kaka bale na Joël ta sikoto kende wana tozala ebele wana sikoto ke koyeba sori ya Davine kozala ndenge nini na mission de service oyo. Bref bandeko, événement zaka moko ya le 29 mingi ya kolobeza te, événement zaka moko ya le 29 bo aimer bo partager. Alors c'est au moins ça, tout landa moi pub oyo comme ça na ozongela bino. Le spectacle aux showbiz. S'il vous plaît, achetez déjà les billets, ne manquez pas. Il y a des surprises. Franchement. Déjà ma billet était comme on dit tout ça matin. La billet était comme alors c'est au moins ça la grande famille événement zaka moko ya showbiz tozala ebele na ceux qui tozala susu ebele bandeko bosala ba réservation na bino na pona le 29 babiye zotekama sûrement na yoki keno babiye pe esili nde na yoki ba place oyo babiye babandaki koteka ba place mosusu esili. Alors il reste toyeba soki na restaurant eza nano bapolo pe eza bosomba tozala toujours focus na Bellevue Télévision na Candy Star bafilme na biso ya kitoko eza wana toyeba basor ya bandeko na biso wana. Alors je vous aime bien bandeko, bo aimer, bo partager, tokutani prochainement. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.